Et dans le canal rendez-vous d'excellence pour avoir information solo à temps réel et l'ambunda écolo magazine d'actualité yango banda kopé ça d'abord monter le Congo Kinshasa na ba diaspora partout même na Brazzaville na confiance et fidélité oyo bopé ça kabiso. Avant de faire l'édition de biso ya mokonde lobo ça comment est-ce que ba grande ligne ya édition est allé composer boye baké ba député national bazana kanda mabe contre FPP Christophe Mbosso ndenge azali ko wumisa ko bimisa calendrier ba élection ya ba membre ya bureau définitif ya assemblée nationale pour l'élément oyo opération Panthère Noire yangonde ezapo na kosilisa ba acte ya banditisme à la kati ya Kinshasa d'abord mais neti kaka ba misala mabe ba koti na kati pe bokozwa élément o neti kaka service ya immigration ba komona bango ba démissionnaire mingi na ba commune au tozali ko vivre à la kati ya ville province ya Kinshasa. Modèle tout supposé que vous allez vraiment épeler votre année de Fongoli édition na biso ya mokona lelo na élément oyo toka comme ça na ba sommaire boye baké ba député national bazana kanda mabe contre moi na mboka Christophe Mbosso o azali président du bureau de l'âge basengi abimisa calendrier na date ya ba élection ya bureau ba membre définitif ya assemblée nationale to za élément o na bokebi nyonso. Mwana Congo boye baké oyo eza koleka na assemblée nationale eza komema mobulu makasi na mboka malgré mission oyo eza nango déjà koyebana donc pouvoir ya kobimisa bureau définitif na ya ko élaborer règlement d'ordre intérieur mwana mboka Christophe Mbosso président du bureau d'âge ya assemblée nationale aza ko wumisa po na ko salisa élection ya bureau définitif na installation nango ba retard wana oyo eza koyebana te mutuna makolo nango ba député bakomi ko comprendre que eza kaka po apolaki na primaire oyo eselemaki na union sacrée et surtout que mwana mboka Vital Kamerhe nde aboteliye poste ya candidature na compte ya union sacrée. Bino mokobo kanengeni nimbonda ebetamaki. Non aussi que même le premier ministre récemment nommé, elle est aussi bloquée du fait que au bureau de l'Assemblée, il y a encore un bureau provisoire qui n'a pas les mêmes attributions que les bureaux définitifs. Même si elle sortait son gouvernement aujourd'hui, elle va les présenter où? Son gouvernement doit être présenté où pour que le gouvernement soit investi. Liboso ya situation oyo esengeli boye bake ultimatum epesami epa ya mwana mboka Christophe Mbosso asala tout ya kopesa calendrier na date oyo élection ba membre ya bureau définitif ekosalema donc ezakaka il y a 24 heures. Nous voulons à ce que aujourd'hui qu'il convoque, qu'il nous donne les calendriers pour les élections des membres du bureau définitif. Nous allons recourir à des voies réglementaires, à des voies constitutionnelles, à des voies qui sont établies par la loi pour lui contraindre ou soit de convoquer les élections ou soit de partir lui-même. Nakomona loin esengeli bondi melangai ke ba observateur ebele baza kobeta mondake mwana mboka Christophe Mbosso azakaka kolinga kotingama na pouvoir kutu azakoluka atela mwana mboka Vital Kamerhe libaya malgré bango nyonso baza ba membre ya présidium ya union sacrée de la nation masolo oyo ezako kedema be makasi en tout cas mwana mboka Christophe Mbosso tiana sepo okomi déjà pepe esengeli ozala sage ya mboka yeba pe ko respecter en tout cas ba norme de démocratie pour Congo et kende liboso yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Ba chef ya ba armée locale République démocratique du Congo na Uganda ba wuti kokutana na Kasindi kuna Nord Kivu mingi na frontière na Uganda pona kosala évaluation ba opération militaire conjointe ndenge nini ezali complètement avec impact na idéologie to na élément oyo kitoko mingi. Ndeko ya Congo ndenge kaka azaka okita na hélicoptère bondi melangai ke mwana mboka Christian Chiwewe chef ya forces armées congolaises akotaki na Kasindi pe apesaki bambote kitoko na batu oya ye boye bake Kasindi eza mingi na Nord Kivu frontière na Uganda
kuna akendaki po bakutana na général ya armée ya Uganda oyo azape mwana ya Yoweri Museveni. Ba formalité esalemaki kitoko pe bango nyonso mibale bazalaki na objectif moko ya kotalela opération conjointe oyo depuis 3 ans ebanda po na kobengana ba rebelle ya ADF na ba misusu. Beaucoup de terroristes ont été éliminés. Certains d'entre eux ont été capturés et d'autres se sont rendus de même. Nous n'avons aucun doute, car ce mouvement est sensiblement affaibli à partir des opérations conjointes menées par nos deux armées. Accord moko ya ba coopération militaire oyo ebota pe mbuma selon bango mibale mais ba rebelle bazaka kawana po na komene ba opération ya mabe. Menons de l'autre côté de la RN4 du côté ouest où nous sommes en train de malmener ces terroristes qui sont en train de savourer le dernier feu de désarmer. Ko désarmer bango boyeba ke eza balamu mais angouema pe ya population eza déjà comme on en a depuis le mois d'avril 2024 malgré la présence des militaires. Koutou, plus de 40 civils déjà bakufika ka la territoire ya Beni. La chose qui nous a fait regretter est de venir faire l'évaluation avant que la guerre n'est pas finie. Et nous espérons que depuis longtemps, même n'importe quelle cérémonie, on doit faire l'évaluation après la réalisation. Et Sengali boyebake depuis plus de 20 ans, ville ya Beni ezaka kako subir ba condition mabe makasi ya ba groupes armés. Awa esengeli kaka ba effort ezala multiplier pour population ba vivre na kimia yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Mwana mboka Maurice Agourou Mamba, lieutenant général retraité à FRDC, étant expert en question de sécurité et défense, avec la qualité de guerre, la partie est ya mboka la guerre moko économique toenda, ba élément oyo alobi la carte à propos recueilli la mission avec impact na idéologie. Ndekolanga ya Congo bondimelanga ike agression oyo eza kosalema na partie est ya République démocratique du Congo na Rwanda sous couvert ya ba terroriste ya M23 na situation sécuritaire ya Ituri oyo eza kosalema na ba groupes armés locaux eza kotika ba congolais kimete mais vrai congolais nyonso aza kotiela yango mayele na esprit moko patriotique po kimia ezonga botala lokola ndeko oyo aza déjà retraité à FRDC le lieutenant général Maurice Agourou Mamba aza expert en question de sécurité et défense aza kopesa ba stratégie même na ba plan diplomatique militaire pe communicationnel po la construire sa guerre oyo aza ko qualifier yango ezali guerre moko économique. Guerre ici elle est économique, nous devons défendre les intérêts pas une politique et une stratégie de sécurité nationale. Ça fait d'abord première chose. Tout autour de la RDC, c'est dans 300 km qu'il y a toutes les richesses stratégiques et toutes les populations sont là. Et c'est là, sur le plan du concept de défense, de protection, de la défense de l'opération, il faut défendre ces 300 km tout autour, aux frontières. Nous devons changer notre dispositif en intégrant les zones minières comme zones vitales, où les militaires et les policiers doivent se trouver là-bas pour protéger. Mwana mboka Maurice Agourou Mamba aza kosenga la population congolaise en général pe particulièrement na ba décideurs na société civile na ba professionnels ya médias ya kosala musala malamu surtout ya kopesa ba information oyo esengeli po na kopesa nzela te na banguna ya République démocratique du Congo yango pe biso tobetisi kaka mbonda kaka ndenge tokokomisa bino na basommaire boyebake opération Panthère Noire ezala pour la lutter contre le banditisme urbain mais les 2 personnes moko kabao tiko perdre ba minimo na bango la commune ya Makala esalike VPM intérieur mona mboka Peter Kazadi apesa ba éclaircissement ndenge nini opération ezali kosale matona na propos recueilli signé Igride Maketa. Qui circule dans les réseaux sociaux en rapport avec l'opération Panthère Noire. Je me permets de faire une communication à l'intention de la communauté nationale. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré des responsables de la police, respectivement chargés
d'exécuter cette opération. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de ministre ayant l'intérieur et la sécurité dans mes attributions, je tiens à exprimer mon regret et ma consternation de suite des décès par balle de deux de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires, par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention LENI en appui aux unités territoriales et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. À cet effet, au nom de toutes les structures organiques de la police nationale congolaise et aux miens propres, je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de Madame Toumba Kankonde Francine, succombée par balle dans les mêmes conditions que son fils, Chibola Sarive, dans la commune de Makala. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur étudiant université de Kinshasa inikina mokuse bazana kanda mabe contre nyoso o ezakosale na partie est ya mboka basengi mingi revanche esale mapo Rwanda azo vraiment punition moko ya makasi. Mwana ya Congo botala babuji ndenge eza kopela na nzinga ya bendele ya mboka eza nde kolakisa pasi oyo bakongolais basala ngo likolo ya baaksi oyo barwandais baza kosala elongo na ba 123 boyebake baétudiant ya université de Kinshasa baza na kanda ya mabe ya komona surtout population oyo baza kosouffrir na kanda badéplace likolo ya banguna ya République démocratique du Congo. Donc eza kosenga kaka revanche ezala na komona pe na babombe oyo euti kokwea na moguga eza kolakisa motema mabe oyo ba ennemi ya République démocratique du Congo bazala ngo Corneille Nanga na batu na ye baza ko participer consciemment na ba misala ya koboma ba congolais bondi melanga ike recteur ya université de Kinshasa abetisi monda na likambo yango. L'université de Kinshasa à travers ses étudiantes et étudiants a pris à cœur de se positionner et de réveiller en chacun d'entre nous le Wazalendo qui dort, mais également cette fibre patriotique qui nous permet de communier avec nos frères de l'Est, victimes d'une barbarie qui ne dit pas totalement son nom. Population congolaise baza mobilisée si mais FRDC po basile na mbala moko na banguna ya République démocratique du Congo. Nous étudiants de l'université de Kinshasa manifestons notre solidarité avec Goma et réitérons notre soutien aux forces armées et aux institutions de la République démocratique auxquelles nous demandons de réserver au Rwanda une réponse à la hauteur de sa provocation. Crime oyo Rwanda azakosala awa la République démocratique du Congo jamais ékoleka kaka boye esengeli RDC a puni Rwanda avec impact na idéologie pe ba hauteur ya ba mabenyoso oyo ezakoleka kuna bazala exposé devant justice po basibi rigueur ya loi yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Et ça, c'est normal, il y a un reportage, mais il faut autant la agence est vraiment valable pour essayer de faire un reportage en qualité professionnelle. Le coup, il y a un mariage, il y a un anniversaire, il y a une activité, il y a une église, il y a une politique. Pesa confiance dans mon école agence, il y a un prix promotionnel. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba.
mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Commission moko bazalaki chargé ya kolondela ba prison po etondaki mingi na ba détenu ba uti ko présenter rapport na bango epai ya Mama Rose Mutombo o azali ministre ya justice pe garde de Soto na élément au signé Medrine Kambembe. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke plus de 1500 détenus bauti ko bima na prison ya Makala. Opération oyo ministre de la justice asalaka ezalaki pona ko désengorger ba prison po batu balekanaki ya mingi ya koyeba ezake. Après 45 jours oyo commission bazoka na cadre ya kosala musala avec impact na idéologie mingi ya kolandela ba prison bauti kotika rapport na bango epai ya ministre de la justice et garde des sceaux mwana mboka Rose Mutombo. On retenir c'est que la commission a réussi à faire libérer plus de 1700 prévenus et détenus, civils et militaires confondus. On ne peut pas libérer pour libérer. Il y a les condamnés. Ils doivent purger leur peine. Nous ne pouvons pas nous faire passer pour des auteurs des évasions. Des gens qui sont condamnés, puisqu'il faut grossir le nombre, on les propose à la libération. Je pense que la loi proscrit cela. Donc nous avons fait le travail dans les normes. Et le résultat est là. Parmi les recommandations Oyo Basali, donc la commission Oyo, tokoki komona ndenge basengi batonga ba prison misusu ya sika na standard moko moderne pe po na lutter contre la criminalité oyo to eza déjà élevé surtout awa na ville province ya Kinshasa. Ministre d'État mwana mboka Rose Mutombo a fait cette proposition ya ba organisation ya ba audience foraine donc kosambisa libanda ya ba cours et tribunaux po bakuluna nde baza kotondisa prison centrale ya Makala. En tout cas masolo oyo eza kotambwisa makitoko de manière que nyonso ele kamalamu yango pe biso tobeti sika kambonda. Porte-parole ya 5 ans mwana mboka Monseigneur Donatien Chole auti kobetsa monda na bombu oyo ebombaki batu kuna na site ya ba déplacé ya Mugunga pour recueillir bandeko na biso to pe ba confrère na biso la télé 50. Au-delà du point de vue, il y a une réalité, il y a beaucoup de compatriotes qui sont morts dans un affrontement où ils étaient pris, disons, en étau. Donc, les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda d'une part et l'armée congolaise d'une part. Ça, c'est quelque chose de vraiment condamné. Mais les responsabilités doivent être établies. Et nous avons suivi dans les réseaux sociaux, les deux camps s'accusent mutuellement. La SENCO n'a pas de moyens d'enquête. Et déjà plusieurs fois dans le passé, la SENCO a recommandé des enquêtes en pareille circonstance de la part du gouvernement. Jusque-là, je crois que vous n'avez pas l'esprit des enquêtes qui ont vraiment abouti. Et étant donné qu'on est dans une situation où ceux qui ont fait ça doivent même en répondre même au niveau international, voilà la pertinence de cette recommandation. Seule une enquête sérieuse peut le permettre. Malheureusement, l'Église à ce niveau-là ne fait que constater. Il invite le gouvernement à prendre ses responsabilités, à être beaucoup plus ferme et efficace parce que nous voulons une solution. Nous voulons une solution. Donc, continuez, journal la sur la page noire.
Communiqué nécrologique. Famille Kasongo Wangoi elongo na Vini Kasongo fils du pays baza ko annoncer na bamie connaissance que Mama Kasongo Wangoi akufaki mokolo ya samedi 4 mai suite ya crise moko inattendue na sima na bango kopesa ba programme matanga ezomi bongo na avenue Mawanga numéro 80 bis na commune ya Makala référence boulangerie Mawanga si route universitaire. Biso nyonso ba oyo toyebi bango tokende ko visiter bango parce que balobi esengeli na biso tozala na ba oyo baza kolela parce que bongo nde tolakisaka bolingo na biso. Yango biso awa na mbonda ekolo to souhaiter bango ba condoléances pe toza ensemble na bango. Bango bazali ba champion na masolo o etali social mingi bandeko ya Fondation Jonathan Sango balobi ke avec 500 francs congolais pamba à travers FJS devise et qu'on permettre yoneli otalo na fait de l'année bo fete kitoko pe au cours ya mbula yebake okozaba assistance ya ndenge na ndenge to na élément au signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani kaka ndenge toza koyebisa bino à chaque fois boyeba ke le 17 mai 2024 ekoyina makasi na mission Kikongo Kukonda vers oyo ezali mingi kuna na Bagata la province ya Kwilu les amis de Kikongo ba ko fêter deuxième anniversaire bango ekozala couplé na ba événement ya makasi élément signé Benjamin Kilunga. Il faut avant plus que le lycée déjà très sérieux. Il faut déjà pas préparatif pour la Kikongo. Ndeko ya Congo boyebake ekoyina mabe avec impact na idéologie mokolo ya le 17 mai 2024 na mission Kikongo Kukonda vers oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu bondi melangai ke basangani pe babimisi structure moko kitoko na kombo ya les amis de Kikongo nango il faut boyebake deuxième anniversaire oyo bakani ko fete yango na mabele wana avec impact na idéologie bino moko oyo kambonda oyo ndenge nini ebetami kitoko réunion alelo ezalaki mpona kozwa ba décision mpona descente na biso puisque eza presque dernière réunion mpona descente na biso ya Kikongo yango toyaki kosisa bamakambo nyonso tokoki kobongisa mpona descente na biso
Kikongo ezali neti base pépinière pour na biso batinyo surtout na kati ya Congo même na monde entier. Bana nyonso ya Kikongo oyo nyonso ya atanga na Kikongo asala na Kikongo to pe oyo ayebi Kikongo tozo rassurer bino que les 17 makambu nyonso eza ya malamu. Ah oui, yo moto oyo oyebi ke otanga kuna obotama to pe oleka kuna ngonga yango ekoki oluka kosangana na bandeko po kombo na yo pe ekota na cadre ya développement ya mission Kikongo kukonda vert. Boyebake ba préparatif ya masolo ya le 17 mai eza koleka kitoko mingi soki olingi ozwa bango benga bango kaka na ba numéro oyo ozali komona pe okozwa bango mobimba. Masolo oyo eza kokende kitoko makasi yango biso tobetisi kaka mbonda. Aka viva, viva, aka viva, 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 toujours en avant. En tout cas, la suite au bon voyage. Merci, merci. Ça va être bien. Point d'abord, fais sa bonne style, bonne prix ya carburant eza komata makasi na bastation mais kokamwa eza ke carburant yango pe eza komona te ekomi occasion mpona batransporteur malgré bazosala bademi-terrain bamata baprix mpona konyokola population kinoise parce que maoletka baautorité baza ya kolala to da élément oyo. Ndeko ya Congo boyebake euti koleka awa na ville province ya Kinshasa makambo ya pasi na oyo etali carburant donc kosomba yango ekomi pasi na ndenge moko ya mabe makasi. Occasion pe na ba chauffeur ya komatisaka ba prix ya ba course malgré pe nyonso eza kosalema kaka na ba demi terrain. Soki otamboli na ba station okomona ndenge mituka ba moto ba bidon etondami kaka po na koluka carburant. Kutu ba station misusu ekangami nango. Eza vraiment nini pe congolais aza komituna vraiment soki réellement ke bakonzi baza komona. Une situation passagère. Vous avez constaté peut-être qu'il y a eu un problème de perturbation. La perturbation c'est juste dû à un problème lié à la logistique comme les autorités l'ont si bien dit. Yako kamwa ezake prix ici et mati mais l'état congolais peut à la responsabilité naé. Cette partie du prix que les consommateurs achètent à la pompe doit être compensée dans un mécanisme qu'on appelle le perte et manque à gagner. Ce n'est pas un nouveau système, il a existé depuis. Mais la difficulté que nous avons, c'est dans le temps que l'on met pour régulariser cette partie de perte et manque à gagner. Lorsqu'on n'intervient pas à temps, ça perturbe un peu la régularité de réapprovisionnement. La koyeba ezake l'État congolais aza kosala nyoso po la ko régulariser situation yango. Les stations sont en train d'être servies et que d'ici peut-être aujourd'hui ou demain la situation redeviendra normale. Entre-temps, population ne aza konyoko makasi eza kosala pasi na mawa yango pe biso. Tobetisi kaka mbonda. Service ya immigration mingi soki okeipe na ba commune okomona bazala ba bureau na bango mais akokamo ezalake neti kaka na ba commune bazala na bango te toyebi te soki réellement ezalaka ba bureau moko ya kokosa ba to pe fantaisiste. Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toyebaka te si réellement que efonctionnaka to efonctionnaka te po soki otamboli ba commune na biso partout okomona kaka ba service ya DGM et comment nango ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger ba tonana ebele mais bazaka lisusu ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant na général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebite ba côté la Congo na frontière nini lelo oyo soki okena mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge na ndenge bovoyage kabilo boyebi komona ke soki osangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to pe nani atazangi visa aza na ye na kimia passeport kutu 1
kipa babwaka kala yango ezalaka nini lelo caméra ya monda ekolo etambolaki mpo bakongolais mpo etuna bango nini oyo bakalisaka mpona baétranger bavandaka awa na Congo oyo libanien oyo nani ayawa nimi kanem azovanda na biso na bamboka na bango ovandi boye lelo babengani oyo seke deuxième na mboka esilaka eloko te seke bango mpe totobengana bango omoi tosala na kompani ndi azobeta moningani azobeta congolais mbata soki olingi osimbe boye omona ndekolo congolais azosilikela yo mais biso bamboka libanda tane banyokola biso bendien balibanien bazonga biso tofandaka lese awa toyekaka kolamusa service ya immigration bokende nano bahôpital lokola ba HG to mpe hôpital bacinquantenaire baindien batondana ebele kuna ebango kutu na baimmeuble ebele na baville bachinois bakoma ebele bombekala koidentifie bango koyeba si réellement ke baza baséjour na bango to mpe bazali na badroit ya baexploitation awa na kati ya Congo na mikanda ya solo to ya lokuta po bana Kinshasa to bana Congo balembi na bango baétranger bakomi ebele bazaka mikanda me kokela moko bapaya biso tonyokwamaka me pa na biso ekomi nango facilité boye mabe makasi ya tala ndenge tokomi na suka édition na biso ya mokolo lelo me tokosisa yango boke sapu autant toyebisa bino rappel ya batitre oyo ekopozaki édition ya mokolo lelo boyebake badepute nationaux baza na kanda mabe contre mwana mboka Christophe Mboso ndenge aza kowumisa kobimisa calendrier ya élection ya bureau ya bamembre définitif mpe bondaki élément oyo opération Panthère Noire yango nde eza mpona kosilisa mingi banditisme urbain awa na kati ya ville province ya Kinshasa me neti kaka bato misusu ya misala mabe bakoti na kati bozwaki badéclaration ya mwana mboka Peter Kazadi mpe bondaki élément oyo neti kaka soki otambola bacommune okomona babureau ya immigration ezali me lokola kaka bakomona bango badémissionnaire. Merci de confiance et fidélité au professeur biso monda ekolo botala ndenge tokomi réellement na suka édition oyo ya mokolelo boyebake sime caméra ezaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba boyebake montage de réalisation ya mwana mboka Igrid Mateta ma édition esimamaki epa ya mwana mboka Medine Samba la maman coordonnatrice et présentation epalanga Alain Dewa avec un partenaire idéologie mais bon, continuez toujours comme ça la mission confiance. Il faut s'abonner massivement la chaîne YouTube la mission Monda École officielle P. Il y a vu ça la bino que activité la bino to mon bon la bino. On peut sa mission confiance dans ma chaîne partenaire et belé to collection qui toko na ba primo promotionnel. Avant d'être bouclé complètement édition Mokolelo en tout cas on écoute la prochaine masse Ikolé sur Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.